biso bandeko ya alliance ya pro Etienne Tshisekedi wa Mulumba baye bakotambolaka na nzela papa Etienne Tshisekedi atika oyo ya peuple d'abord ya état de droit tokosangana lobi na misa ya botondi Nzambe na maye totambolaki na papa Etienne lelo asali mbula motoba ke atika biso na yango tokosala misa mankembo lobi mokolo mwa minei pona molimo mwaye mopema na boboto molimo mwaye na maye mazali koleka na este mopesa biso nguya na tina te biso eteni centimetre moko to perdre yango te na makambo matali balkanisation na yango tosengi na balider banso bazalaki kotambola na papa Etienne na baye bazalaki kokanisa ke nzela ya papa Etienne eza nzela elamo tokuta na lobi ezali makambo ya opposition te makambo ya bato ya union sacrée te baye baka papa banso tokutana bayi libota banso tokutana pona tosambela Nzambe molimo mwaye mopema na boboto e awa santu Mosantu François alekaki awa pona koloba na biso makambo etali réconciliation tosengi ke banso tofungula mitema totala intérêt ya mboka totala intérêt oyo kosala ke mboka na biso ekende liboso totia maso wana na losambo lobi na kimia pe na boyokani na yango tosengi oza na drapeau ya parti na yo oza na bilamba ya parti na yo oza na badrapele ya parti na yo eza ele kote ba parti nyonso ya papa Etienne to ya kokutana comme si tokei meeting te toye kosambela toye sambela tika yango na ndako mokolo tokobenga meeting ya ba parti nyonso ya PTM nde koya nango lobi toye losambo ba signe wana nyonso etali makambo ya politique toya na yango te totika yango na ndako totika yango na ba bureau ya parti na biso toya ka biso moko ndenge tokoya na yango tosengi merci boya bayike lobi na 13h wapi na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala merci mingi na 13h